Alléluia, Kembo, Kembo, Hosanna na Yahweh. Kembo, Kembo, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Alléluia na Papa. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Papa. Nzambe toko yemba toko kumisa mokonze. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Papa. Nzambe toko yemba toko salela Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Papa toko yemba. Alléluia, 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 Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, 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 Alléluia. Merci. Moko ta kukosala na bomo inanga lokola yo mokonzi kaka yo ndo pesa ka bomo ipe biloko biso papa bana kokomisa nzambe to monde nzambe to yo to neko yo to sanzo yo zana nzamba pesa ka pema lokola yo te zana nzamba tombola ka lokola yo te zana nzamba neto la ka lokola yo te to kumisi yo to sanzo yo moko te akokani na yo oza mokonzi na nkembo ozali mobateli malamu ozali mosomi na kokamba ozali motomboli ozali monetoli yo nde nzambe malamu totombi yo yawe tokumisi yo yawe tonetoli yo yawe tosanzoli yo yawe kumisama na yo netolama na yo nzambe mobati nzambe motomboli kembo lokumu masanzoli ezongepa na yo moko te akokani na yo moko te asalaka lokola yo yo wikisi bona esengo na mipesi no bimbana Guru Yesu kamata kamata motema nanga yoso partager mon na jeunesse faire à 30 minutes et 20 minutes
Alors, Genèse lobby, chapitre 23 lobby. La mort du Sarah. So, la vie de Sarah, fille de 120 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourit à Kirja Arba, qui est Hébron dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Et il leur parla ainsi: si vous me permettez que j'enterre mon mort et que j'ai ôte devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Évron, fils de Tchor, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Hébron en présence du peuple du pays: écoute-moi, je t'ai pris, je donne le prix du champ, acceptez-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Hébron répondit à Abraham: mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Hébron, et Abraham pesa et Hébron à Hébron l'argent qu'il avait dit à présence des Heth, et Heth 400 cycles d'argent ayant cours chez les marchands. Le champ de Hébron à Macpéla vis-à-vis des marais, les champs et la caverne qui a eu, et tous les arbres qui sont dans les champs et dans toutes les limites aux alentours, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux deux fils des Heth. Tout ce qui ont. Bible le Bible. Il a parlé sur le prix et les sacrifices. Prix et sacrifice. Alors, toujours négliger ma camobélé na kacha vie. Oh, biso toujours yebate. Ce qui est autant na kacha Bible, mutaloba na Abraham. Abraham kende na Kanana, mboka wana na pesiyo. Isa nzambe. Nzambe mutaloba na Abraham. Alors Abraham avanda na ye, na papa na ye. Alors papa na kufi, Abraham atikali na mosi na ye Sarah, atikali na neve na ye Lot. Et Bible lobi ba bimi na mboka oyo nzamba la kaki bango. Albiki kamata mosi na yo, kamata bana na yo, neve na yo bobima bokele na mboko na zola kayo. Abraham kende. Alors tango Abraham azokende, Abraham akendaki na liloba ya Nzambe. Alors ezalaki na volonté Abraham te. Ndenge toyebi na Genèse 11, ale 12, Bible lobi ke Abraham akei na maloba ya Nzambe nenga lobaki na yeke na mboka Kanana. E bavandi na mboka wana Kanana ba umeli. Alors bayebaki ba Kanana e. Abraham a umeli après 120 ans. Sarah est ouf. Alors muto Nzambe apesaki mabele. Il fallait kundaka Sarah malamo. Alors babo Nzambe muto apesaki nga mabele oyo. Alors moi sinanga kufi tozo kundana. Abraham azongi epai ya bakolo mabele. Bona ndangaki. Abraham azongi epai ya bakolo mabele malgré Nzambe alobaki na ye ke Abraham na pesi yo mboka wana kuna na opambola yo. Na yesa olibota munene. Alors biso ba pasteur toteya peto yebiango ke Abraham apesaki ye mboka. Mais ekomi na liwa ya Sarah. Azongi sikoyo epai bakolo mabele abitala. Moi sinanga kufi. Alors là, on a besoin de payer ça, on a besoin de kunda. Moi, c'est non. Alors, ma belle les aki ya Kanana. Kanana, azam koko ya Noé. Noé c'est na bana misat. Shem, Japhet, na Sem. Alors, na bana misat ya Noé Kanana, azam mwana ya Sham o ya mwana ki bolumbu ya Noé. Mwana na ye Kanana. Alors, donc azam neti koko ya Abraham. Alors bana ya Kanana, Abraham akipa na bangabi ba et nebi ki boza bana ya Kanana. Alors moi sinanga kufi magi toza bandeko mabele oyo Nzambe mukalobaka na ngana ita mais na minito botekela ngamo bango bi Abraham yo za ndeko na biso tovandi na yo nikoleleki ebele. Mais pourquoi yo ko senga totekela mabele olie ke okamata mwasi na yo okunda ye. Alors Bible lobi Abraham insiste. Alors, natango kana na vallée wana ndenge Bible lobi 400 cycles. Donc baneti 4 livres. Asombi mabele na ye. Alors, tanga sombi mabele wana Bible lobi est comme propriété
privé elongo makambo nzambe. Amen. Nzambe na ebandelobi mabele wana na pesi mais ye aki kosomba siko na kati ya mabele wana mabele mususu. Alors na kosomba mabele wana ndakamati akundisaka na mabele wana. Amen. Amen. Na ikokota na bozindo te soto tangi na kati ya Bible omona ke mikoleleki Abraham akufi. Quand Abraham akufi Isaac akanisi alobi papa na biso asombaka mabele. Alors na mabele wana bakundaka mama Sarah. Tokunda place mususu te. Tokunda ye wana. Bakamata Abraham bakundie pembeni ya nani? Ya Sarah. Amen. Amen. Alors Isaac atikani. Alors Abraham abalelaka Isaac mwasi Rebecca. Bavandi Rebecca kufi. Isaac alobi mekoma. Rebecca kufi place mususu tokunda ye Isaac ale tokunda place bakundaka papa na ngai. Abraham nanani na Sarah bazui Rebecca bakundi kaka na mabele wana. Bavandi Isaac akufi. Alors Isaac atikaki ba mapasa mibale. Esaú na Jacob. Alors Jacob aye alobi Esaú tokunda papa place mususu te. Pourquoi Abraham asombaka mabele na ye. Alors kuna na mabele na bakunda Sarah, bakunda Isaac, bakunda Rebecca. Alors tokunda Isaac wana bakundi Isaac. Amen. Amen. Alors Jacob azali na basi mibale. Léa na Rachel. Amen. Alors tangu sikoyo Jacob azozonga na mboka. Alors Bible lobi ke Rachel akufaki na nzela ya Bethlehem. Amen. Bakundi na Bethlehem. Mais Léa ba continue na ye parce que Léa c'est mwasi ya liboso oya balaki. Alors tangu bakomi na Kanana bazongi sikoyo Léa kufi. Jacob a dit pas. Non, kunda Léa wapi? Ngana pesa kunda ye. Amen. Pesa bakunda ki Abraham, Sarah, Isaac na Rebecca. Alors ngana kozwa kaka Léa na kunda ye wana. Bakundi ye wana. Amen. Amen. Sikoyo mutu atikala ki mutu asuka. Jacob. Amen. Amen. Alors toyoka siko maloba yoka Jacob maloba nazo. Genèse 49. Nakembango poto suka wana. Genèse 49 le Bible. Pardon. Genèse 49 verset tobandina 29. Jacob a commis mukolo alinga pambola bana nae. Alors il fallait tikela bango testament. Alors, amen. Amen. Wana Joseph azana Joseph na kufite bango tu baza complet. Alors sikoyo apamboli bango alinga tikela bango testament ya suka. Amen. Et l'eau on y va au sale. Yoka testament. Alors Bible. Jacob puis il leur ordonna cet ordre. Je vais être accueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Hébron à Étienne, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Marmée, dans le pays de Canaan. C'est là, c'est le champ d'Abraham a acheté. D'Hébron, les étiez comme propriété supplicale. Là, on a enterré Abraham, Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et je vais être enterré. Et j'avais enterré Léa. Les champs et la caverne qui se trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob y a achevé de parler, il dit, vous m'enterrerez. Amen. Amen. Vous, bino, boko kundanga place mususute. Amen. Boko kundanga na place bakunda bakoko nanga. Place bakunda ki Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca. Alors, Léa, ngai lelo, soki na kufi, Jacob, Joseph, beaucoup nanga place mususute. Beaucoup nanga place bakoko nanga bazali. Amen. Alors, tango sisi ko maloba na mamu akufi. Alors, tango akufi, Joseph azaki na maloba wana. Azuye, take kokunda ye. Amen. Amen. Complet. Donc, bakundi na mabele oyo nzambe apesaka bango te. Nzambe apesaka bango mokili wana, mais pour bakundama, il fallait prier moke futama. Amen. Amen. Alors sacrifice c'est ça là, ma pour prier futama pour bakunda bango. Bakundi bango. Joseph ayebaki ke ba obima. Moïse abotami, Moïse akoli. Alors Joseph soki toki azoyebisa Moïse abi Moïse.
mokolo bino bokobima na mboka oyo mikuwa na ngai etikala wate l'Égypte jamais nali mikuwa na ngai l'Égypte etikala bobimisa ngai amen bokunda ngai bakunde wa na Canaan. Amen. Cela c'est-à-dire quoi? Na vie na biso il y a un prix à payer. Sacrifice ça. Amen. Il faut sacrifier ça. Mais quand il y a sacrifice, il y a un prix à payer. Pourquoi? Apo biso tobika tozala otoza tobenga ba église. Toza vie éternelle. Il y avait un prix à payer. Amen. Yesu a payé un prix pour la biso. Mais puis on a vu cause de l'efficacité et cause de la force et cause de la vigueur ce qui sacrifice ça la makati. Amen. Yesu a ça la sacrifice. Il était sacrifié pour nous. Il avait payé un prix. Amen. Alors si on a vie chrétienne, toi on a sacrifice, on a prix à payer. Alors batu bazo sakana na makambo nzambe. C'est-à-dire makambo nzambe et comme il lokola naloba maboke. C'est-à-dire que pour ngana bika, alors pour ngana zoua, pour ngana pambouama, il faut na ça la sacrifice mo bolem su ya mbongo. Il faut na luka pasteur Salomon. Pasteur, il faut na luka no enveloppe mo boye pour pambola ngai. Pour ngana zoua. Il faut na pesa dîme. Alors la dîme wana nzamba monanga. Alors peut-être que si on a écouté la pasteur, alors il faut si qu'on a moi enveloppe moko boye pour ba ka écouter la pasteur ma beaucoup pambate. Et ça na bien. O tu yoko sala. Mais yebaka que na vie na yo, il a un prix à payer. Nenge tu na mboko za mboka mopaya. Aba me pasa mboka mopaya. Ati mopaya. Amen. Webi ke kobima na tongo ko ke tika mona na classe. Webi ke that sacrifice. Bana kaka ndo toke na mona tika na tongo wana. Alors siko tela ka obani na mwana abandi l'école gardienne. Ozo ke ne tongo nyoso ko tika yecha okokisa 17 à 15 ans. Et ça sacrifice. Alors, na kati ya sacrifice on est na primo bimozo payer. Amen. Alors, mboko tozaka na saison mibale. Tozaka na saison ya malili na saison ya mui. Alors, tant que malili e bandaka, bamsu bandanga musala 4h du matin, 5h. Obi que ça prie. Souka na sacrifice. Alors, soko se sacrifier te na vie na yo. Malheur. Amen. Alors, avancement de l'église est ça, les loups. Parce que Bible que Jésus s'est fait pauvre, en fait que nous soyons des riches. Mais au moment de la richesse, au Bible c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Elle ne s'est fait suivre donc chagrin. Mais au moment de la bénédiction est ça. Mais au moment où on a l'église, on a pas moi mal les côtés au bon de la peau na yo kozwa. Alors, na sima ya kozwa wana. Les aga te frère, pour pas moi il faut mekanzambe. Menga na mekanzambe ndenge. Pour nzambe mta pa molanga. Nzambe mta opesanga. Afe liloba na yo kokisama. Amen. Alors ndenge toye papa, maman, eza vie à sacrifice. Amen. Même ata maman oyo atiki biso. Il a beaucoup sacrifié sa vie. D'accord, ça peut noter. Na mona maman zolongwa. Majesté. Na passe pour la prière na longue. Maman. Maman falo ba nous pour habiter papa. Ngana oya. Nous sommes bien ensemble. Nous sommes bien ti. Ti. Na nous sommes bien. Le musuma to vandi na ye awa. Yaza na canapé ala lia. Ngana zui matela. Na sika matela wana. Na chapo na talaka. Alota na tabi ko. Yo zela pour to sambe. To sambe na, to sambe. Mais ça maladie. Sacrifice. Donc c'est-à-dire la vie pour ozala oyoza. Okoma de siko nzamba lingi. Il faut payer prix. Alors ce qui Abraham paye à prix. Ce qui Abraham andi maka sacrifice on a été kobimisa mbongo na ye. Poisson ba mabele, jamais banga wakunda sala. Jamais Isaac nga okundama. Jamais Rebecca nga okundama. Yango no moni que même les nani mbanda ya Leya akufi Jacob akundai na balabala na nzela. Kanga na kata Bible Rachel bakundai na balabala na nzela ya Bethlehem. Bakundai na balabala batiki. Mais
Jacob a gagné ce qu'il faut la payer prix. Amen. Alors, vieux toujours vivre les vie mourir un sacrifice. Il faut qu'on paye prix. Il y a des choses à moi, sinon, on a 10 à 15 ans. Et ça va sacrifice. Et ça va payer prix. Amen. Yo pendo vandi pena bobimisa mbongo na yo $5,000, $6,000, obengisa cousin, obengisa yaya, obengisa leki, obengisa ndeko. Et ça prix mobimba ozo payer. Sacrifice. Mais pas toi pour ça sacrifice wa. Et la vie nanga pour na comme si ko nzamba lingi faut na payer prix. Il faut se sacrifier. Mais sacrifice c'est ça. Yama na yipsa ki bandi ko mukolo wana. Ngabi faut faire attention na mboko toye. Parce que nzamba nzamba a principe. Alors ceux qui appellent ça qui vision na roi botala nano. Pour na tango wana Jacob azalaki na bomoi. Alors Jacob na bomoi nzamba yebisi bana Israël bibala. Mikolo nyonso bokobondela ka nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, na nzambe ya Jacob. Le mususu bamangomba museko kanisa nde tobelaka yo za nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, nzambe ya Jacob tofonda kango. Amen. Or tofonda ka te uta na Bible nzambe mutaloba abi génération en génération bobona bokondela nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac na nzambe ya Jacob. Alors na tangu wana Jacob atikali yemo. Abraham akufi, Isaac akufi. Jacob atikali yemo. Muto azalaki na relation na nzambe, muto azalaki na intimité na nzambe, atikali yemo ko na mokili. Eloko nini salami. Bilobi ki place intimité na ya zalaki. Intime na ya zalaki. Papa Fredi nzala ye. Azangi biloko kolia. Il fallait kutu a sacrifier Benjamin a kene na Égypte pour bandeko na ye bazo biloko kolia na maboko ya Joseph. Amen. Amen. Na maboko ya Joseph. Alors nzambe apesi biloko na Égypte. Oyo Égypte ezaki na relation moko te na nzambe. Mutu azalaki intime ya nzambe Jacob. Mais nzambe andimi ke Jacob akufa nzala. Keba na vie. Keba na vie. Vie eza compliqué, eza moselulu. Eza poso abika, eza nzube. Alors yo komona mutu mususu lobi ye kuna te yete. Est-ce que nzambe akosala na ye pe na nzambe keba. Amen. Keba. Biloko bimi na Égypte. Amen. Mais mutu azalaki intime ya nzambe. Akufa nzala. Est-ce que nzambe pena kosala na Salomo? Ye punto keba. Eza te po yo impozaka maboko, batu bakoyaka, yo nzomona koza intime ya nzambe te. Alors Bible lobini. Farao aloti ndoto. Na ndoto ya Farao aloti ngombe nsambo ya minene, bazulia ngombe nsambo ya ngombe nsambo ya mikie, bazulia ngombe nsambo ya minene. Aluki mutako limbolela ye. Oh Joseph azalaki wana na kati ya boloko. Alors biti ya Joseph na kati ya Égypte, c'est-à-dire nzambe achaki bilaka. Amen. Amen. Na nzoto ya nani? Ya Joseph. Tala bilaka esilaka. Jacob bilaka esili. Makambo musuna mokileza ya kobondela makambo za kobondela te. Alors na nzala ya Jacob, soko tele na kati ya Bible mukolo moko te Jacob anjena. Mukolo moko te Jacob abondela. Alors makambo mususu bakoti na l'église te papa foko ta jeune na yango te. Tika. Luka intimité de la nzambe. Amen. Makambo mususu dalite bati no papa fo bondela nzambe akobimonisa te. Te. Faut y banir nzamba sala kaza nzambe donc na makambo ebele avanda na mama azolongola na bagene alors na mama ne faut mikono na jena to na to jene ko na mama sani papa tala itana yo itana nga papa tina yo kobondela nini tikela nzambe musala na ye Maman tike la nzambe musala na ka bitike papa passé tike la nzambe musala na. Alors c'est-à-dire nzambe azala balolenge ya salaka. Jacob abondela te. Jacob a gêné te. Mais nzala ikotela ye. Alors nzambe akiko pesa mayele pa ya mwana Joseph. C'est-à-dire que Joseph azalaki na bilaka. Alors Égypte na tangu wana bazaki na bilaka. Bilaka mwe utaki pa wapi? Et pa ya Ismaël. Parce que Ismaël tant oiseau kende, maman na ya zalaki égyptienne. Ismaël a zwa identité à Jacob était. Mutazwa identité nationalité à Jacob et à Isaac. Mais tant Ismaël a kena maman na ya Agar ndakokoma Abraham. Nesiko yo Ismaël na maman na ya Agar baki akikozwa identité ya égyptienne. Alors il fallait siko bilaka ya Ismaël ko kisama na mboka nini Égypte.
Amen. Alors l'Égypte, balingi va vivre siko na bilaka ya nani? Ya Jacob. Ya Ismaël. Alors na mboka wana pe Nzambe atindi Joseph mwana ya nini? Ya bilaka. C'est-à-dire que bilaka na bilaka sa nini? Alors soko vandi na mutu aza na bilaka te. Amen. Ata mwasi yango amengaka ndenge nini, aza pembe, aza na mbongo, aza soki aza na bilaka te, bokovivre seta ya ndala. Poto mutu nyonso na aza na seta ya abondance, na seta ya nini? Ya nzala. Alors, siko seta ya abondance, po ya nzala, po ya la vie na yo, o vivre yango soki ye. Alors, po sikoyo, o longa yango ezosenga biloko mibale, sacrifice na ko payer prix. Amen. Soko payer prix ke na mboka oyo ndenge toye. Alors, ça là va vantir. Alors, souka nzamba komoni so pe ba vantir. Parce que tozo vivre. Amen. Alors, voler za mibale. Bible dit que na tango ya souka. Toko za nzamba la ya bileite, menzela liloba nani? Nzamba. Alors, faut ko yeba pe pour la zolo babo. Na tango ya souka za tango difficile. C'est-à-dire que tozo mona makambo zo sala malelo. Nzala partout. Ba tremblement de terre, ba accident ba makambo ibele. Alors, sikoyo watango aloti ndoto wana, il fallait ce qu'on muta ko limbolela yala. Alors, il fallait mwana ya bilaka aya na bilaka na ye akokisa na bilaka mususu pour ete ba vivre. Amen. Alors, Joseph siko na kati ya boloko. Alimboli ndoto. Alors, siko na kati ya mutu na mutu tozawa. Aza na eloko na kati na Nzambe acha. Amen. Ko négliger mutu te keba. Amen. Ko négliger te mutu na mutu aza na eloko Nzambe acha na kati na vie na ye. Amen. Mutu boloko nini kakena koyebisa wa. Yo vandi ya, mais soki nga na bima na ko servir biloko ko. Eza pona mutu moko boye atikala na boloko limbola ndoto na ngai. Amen. Amen. Faut faire attention na mutu aza pembeni na yo. Soki mutu wana aza na bilaka te. Aza na eloko ya Nzambe kati na ye te. Alors memo na kati ya désordre. Amen. Pona ninga. Amen. Alors memo na kati ya désordre. Désordre ni na kumema yo. Pona zonga na matela ngani na suka. Alors tomoni Noé. Noé Nzamba lobi na etonga masuwa. Noé tongi masuwa. Alors nako tonga Noé ya masuwa azotonga koto kuna Nzamba azosala liste ya bato bakota na kati ya ni ya masuwa. Nzamba sala liste na ye. Abi Noé. Masuwa esili alors kota yo mwasi na yo na bana na ye. Na basi na bango. Asali liste na ye. Alors mutu akanga ba porte ya masuwa. Nzambe. Mutu akanga ba fenêtre za na ye. Nzambe. Asala liste na ye. Yes. Akotisi bango atangi. Tuye kozonga siko na kata Sodome na Gomorrhe. Lot. Nzamba asali susu liste. Ya bato bakobima na Sodome bakobika. Ate Noé, mwasi na ye, bana na babokilo. Lot pardon. Alors baanji ba ye. Babi lobi mokinezo kufa Noé. Lot. Il faut lobi okamata mwasi na yo, bana na yo, babokilo na yo soki balingi. Ba compagnie ko sala nini? Obima. Alors Bible lobi ke mwasi ya Lot azalaki na liste wana. Mutako sayote. Mwasi ya Lot azalaki. Alors babimi na Lot. Et comme condition. Bota na simati. Amen. Amen. Alors si ko lobi ko se pesa melaki bango babimi déjà babiki. Amen. Amen. Moi c'est l'autre a compliqué le biconi. A compliqué. Alors faut faire attention à la vie. Pourquoi compliquer le bicono pour rien? Nzamba ko na liste ya libala. O bala. Et puis ba ebiki assez wana za na chance ya babala. Mais abala kate parce que yo moko compliquer ka libala. Mais la liste ya libala comment le sanini? Et ça. Only français mi. Na liste ya basali ya Nzambe yosa. Nzamba benga yo penoza na mosali ya Nzambe. Mais par rapport ya etamboli pe makamuno salaka, okomona pe ozo compliquer ministère na liste. Monza basala no ezate. Amen. Amen. Batu mingi ba compliquer ba vie. Na kisasa zalaka mutu malamu. Omona tena ke mona o feo na kisasa meyo ondimate. Feo na mutu malamu. Azo samela wa lokwa dikamo mususu. Metanga ye a omona kaba akoma komela drogue.
Amen. Oh. Frère, a compliqué quand l'objet qu'on a eu pour rien. Vinaïe, aïe, awakaba, oh frère, comment ça paye? Mutababilamba, t'as les vies du Kaouba, oh frère, comment Mutababilamba? Mais frère, mais qui s'attend au tabac pour l'été? Un frère, ma jeune yo. Alors, a compliqué l'objet. Ils ont très danger. Alors, vie est aussi un sacrifice. Amen. Amen. Alors, si quand Joseph a limolé ndoto pa ya roi. Abi roi. Ndoto ilote ba ngombe sambo ya miki bazuli ba ngombe sambo ya minene. Alors les abata. C'est cette abondance, la cette nzala. Alors si quand tu vivre abondance, mais un temps nzala gosani ekoloya. So je roi de la Bible. Mais si quand tu sala nini, habite faut ça la provision. Tout ça la dépôt. Amen. Amen. Tout côté la principe il y a sacrifice. Nani, na to payer. Tozwa batu. Baba na bilanga. Biloko tokozwa, to bomba pour permettre biso que ta munzala ekoya to sala ni. To vivre. To sala ni. Ah, papa, maman. Mboko yo to yefo ko keba. To sala na biloko mibale kama sakamoki. Zakari mutamuna na Zakari 4. Nzamba tu na Zakari moni na abuna moni biloko mibale. Olivier moko na droite, Olivier moko na gauche, chandelier na kati. Alors chandelier wana za nzambe ye moko na nguya na ye. Alors Olivier ezalaki na droite eza église. O eza na gauche eza gouvernement. Itambolaka yango mibale. Mutakosa yo te. Mokile eza ka gouvernement na église. Alors mibeko yo biso ba église tote ya ka ba pasteur, ba évangéliste, ko yiba te soko yibi. Nzamba ko sepela te na bokozi na likolo okota te. Alors na gouvernement pe soki oyibi basa nini? Ah, mibeko kaka moko wana. Biso tote ya ko boma te parce que ba bomi na bokozi na Nzambe ba kokota te. Et puis na gouvernement soki obomi basa nini? Bakondani mibeko za ka wana. Etambola kampe. Amen. 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 Alors, na ndoto ya roi. Il faut siko basala ba dépôt. Alors mutu na vie ndinga zao. Aza na seta ya abondance. Muta ko sauté. Oui que tozo vivre vie abondance. Na minito ndako ba futela ba. Na minito classe za ofele. Amen. Amen. Na minito zoka mbongo. Na minito zoka mbongo mugubu. O yide katina te. Amen. Amen. Les abondances, nous t'avons salué. Mais quand on a tellement de on vit pas abondance. On vit pas cette année. Yanzala. Alors on a cette année, il faut ça de la dépôt. Parce que ce qu'on mis ça les dépoter, on s'est sacrifié que la vie na yo. Mon colocozoa ka pension. Mon colocozoa pension. Ah j'ai poussé ni. Aux assumes ta cancellé. Bah au fait le son d'agote. Fais de quoi il est sauté. Au tchawa. Aïe aïe aïe. La maison de vieillard. Beaucoup va y Amen. Amen. Alors, si quoi on va aucun checker. Parce que le gouvernement est dans l'église. Alors, si on a gouvernement, quand on déjà tous à bout, on a nos sala. Taxe n'a pas osani. Bazokata. Nazosala nanga nazolia nazolata nazomeneza abondance. Alors côté ya dépôt taxe bazokata. Mukolo yo kokokisa 68 ans. Olembi okoti sikoyo na saison ya nzala. Na seta na yo ya nzala. Nde sikoyo gouvernement lobi bon ça va mutu yo asala ki dépôt na ye. Na dépôt na ya mibombela ki to luka sikoyo to bimisela ye poto sali to pesa ya vivre. Amen. Alors yo moni que la taxe ne ba na kozonga bazofuta yo malembe. Parce que ça ni komi bombelaki. Tala komi kosana te na mboko. Nzamba nzamba ya principe. Oya kolona kosani. Ezaka masumu te. Keba ezaka masumu te. Alors na minito yo soko tata na moi tala. Opesa ka ufana, opesa ka dimo, opesa ka ba nyoso yo pesa ko na pasteur. Alors, ce qui pasteur aza na lupango na kisasa. Aza bien par exemple. Oyebisi papa dimbisa ngana okende kisasa place à vendre les ate. Mais na zona ya ko vendre pas na yo, pesa na ta chambre moko na vendre. Aolinga sa.
aolinga te mais ndako wana esombami na mbongo ya dîme na mbongo ya nini ya ofane voulez ou pas makambo nzoto ya solo C'est ça. oregete alors eza ntango sikoyo osala sacrifice oyo eza ntango omibombela oyo eza ntango opeye prix aben Abraham a comprenaki que il faut na payer prix nanga alors